Bandeko mbote na bino nyonso. C'est vrai que ezuka mwa mikolo toyokani te po ba problème leke belé ya makambo nzambe surtout na ba veiller lelo na leki quand même po bandeko ebelo balanda ngai ba lingi vraiment bayokanga yana lobitikala leka na sata vidéo moko il y a quelques minutes. Bandeko Félix Tshilombo alobi aloba problème ya RDC eza problème ya constitution te. Tokoyoka ye lelo problème ya RDC et comme problème ya constitution. Bandeko ba beti bana masasi na matadi bana classe ba mineur ba beti ba masasi. Nani Daniel Ntsafo jusqu'à présent introuvable. Na Fizi bazui bana ya basi ya kitoko balalisi bango babandi ko beta bango na ndenge kusakana te ba mususu emi bango na koma ba mususu bakufi mais bandeko nanga mokonzi oyo ya bino azali na ba voyage batu baza ko kufa ndeko sozo na batu na este eza mawa mais mokonzi na bino toujours na ba voyage azo le belo côté awa na France soki mutu moko akufi dans des conditions déplorables bokoyo ko na ba chaîne nyonso na RDC 200 personnes bakufi rien to mona naufrage o eleki na Goma na olakisa binango et là, tu comme si rien n'était. Ton moni mususu na Kwango. Et là, côté, bande o mboka ndengeni. Mboka oya bino lelo musala onga okanga bato. Congolais alobate. Mieux vaut que tu étranger aloba mais Congolais afongola monoko te. Bande ko atako ba gouverneur mboka ndengo. Mais bande ko nanga tokita to mata Bible na biso dans toutes choses il y a un commencement, il y a aussi une fin. Mobutu asaka 32 ans alobaka ngai roi. Boko benga jamais ex. Na minute oyo azala séjour de mort en train de pleurer. Et là on y wana siko. Toyokana nu Tshilombo na ba déclaration na ya sala siko alobaki nini. Toyoka bandeko. Ah bandeko ema wape pasi na soni likabote toyoka mususu kaka yaye toyoka. Pourquoi craindre cette révision de l'article 220? Ce sont peut-être que des rumeurs? Non, apparemment il y a des manœuvres pour le faire. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des informations très sérieuses. Et pourtant, Lambert Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, a bien dit qu'il y aura ce flambeau civilisé entre président sortant et entrant. Ce monsieur est très bien connu pour dire une chose et faire le contraire par la suite. Il est là dans son rôle, mais demain, lorsque le scénario catastrophe sera mis en route, ce sera le même qui reviendra pour dire le contraire et essayer de le justifier, nous le savons. Que fera l'UDPS si Kabila réussit à faire sauter justement le verrou de la Constitution? Nous le combattrons, mais avec tous les moyens que nous aurons à notre disposition, ça c'est clair. Nous ne l'accepterons absolument pas.
Dans une interview, vous dites que l'année 2014 devrait être une année de libération du peuple congolais, que chacun soit attentif aux signes visibles d'essoufflement de la dictature. Alors, expliquez-nous vos propos. C'est clair. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées en 2011. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne depuis 2011. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Toutes les crises, et je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne, et c'est pour ça qu'ils essayent de relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Justement, que préconise Bandeko, vous êtes suffisamment éclairé de ce que Tshisekedi avait dit avant qu'il soit aujourd'hui président de la République. Il condamnait avec fermeté Kabila qui voulait changer ou modifier la Constitution. Yemoko lelo na banzi boyoki oyebimi na monoko na ye kaka po na Constitution. Alo bandeko eza mawa pe pasi tangu bana ya mike na matadi ba comprendre que mboka ezoke na ndinga mabe babimi na matadi babimi babeti ba masasi baluba balubio parce que ba bandi ba laki. Mais si cela est vrai qu'il y avait des bandits qui étaient désarmés, mais pourquoi utiliser les armes? Pourquoi utiliser les armes? Tokota la binomoko, bota la pesu ba bandi yango ba ali. Tokei. Voilà. Alors, bandeko nanga. Est-ce que vous moni ba bandi? Est-ce que vous moni ba bandi? Bandeko. Tant que le peuple a voté yoté, biloko nyonso fait bimaka. Parce que le peuple soit voté Moutou. Mobutu va venir voter été. Ba conséquence au mona yango. Kabila va venir voter été. Au moni ba conséquence. Si le va voter été. Au moni ba conséquence. Parce que Moutou yo peuple a voté. Azarabo été. Na Bango, na Mobutu, na Kabila. Différence c'est pas. Différence c'est pas wapi. Différence c'est wapi. Ah, Nzambe. Mais comment moi personnellement et comme ça ngai que naza président na sali 5 ans et puis naza incompétent. Oui mais il y a une fani na coopérative mais pourquoi bateau bazaka ba incompétent? Mboka ça na nyonso.
Pourquoi Balukanga va changer constitution? Parce que tango abimi abandi ko boma, abandi ko tinda batu na prison, abandi ko sala batu ba massacre. Sikoyo ayebi ke yambalo yonga mandezo sila na ko bima. Bongo bato na bomaki. Bongo bato na sala ki mabe. Toko suka ndenge nini. Voilà, tinda Balukanga sikoyo ayi constitution parce que na se na sali ba mbeba. Les jeunes nani député yo Safu. Safu azo bima na ye po kende ko sala ba faire na ye. A comme na aéroport yo zo bima kende wapi. Pande ko loka. Ozo bima o kende wapi. Azana visa na ye, il faut que Lubayi asala ko ba commerce na isu ndenge nini ba kangi ye jusqu'à ce jour. Safu est introuvable. Sa famille réclame. Bopé Sabisoye, si vous bomaye, Bopé Sabisoye. Présidence de la République, Azo Yoka, ce qui est un ancien député, va l'éveiller dans le service à ANER. Va député, va le côté, va sénateur, va le côté, président de la République, va le côté. Mais ça, c'est quel pays, c'est quel pays? Mais c'est grave. Ngai so attaque français soki na ye kuna na zara Kinshasa famille nange monanité bake na ambassade boko yoka ba nikolo ba nazamu tu mwendo mais boko yoka ke non un français a disparu. Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Nakacha mboka na bino batu bakumiko banga kimie ezate nakacha mboka na bino. Et moi, je me demande, bato bazo kende kuna ko sala 3 semaines, ko sala 4 semaines, mais ngana kolala te. Ngana Kinshasa 3 jours, mais na kolala te. Na oyo nazo ko vivre na oyo nazo ko mona. Baki ko tia Mbemba, ministre de la transport, Mbemba ne connaît rien na transport. Bako tia na transport, Mbemba yebite transport soki sukaka na ba taxi bis, soki kendati wapi, Mbemba yebi na iti. Pays des incompétents sur des incompétents et des incompétents. Moutou moko boko côté na yeke oyo azate. Même si le professeur Mbaka wana, c'est pas la peine. Ah, ils ont passé à de quoi? Ils ont passé. Mawa. Ah, ouais, puis on a mon boulot. Oh, 1, 9, 5, 6. Oh là. Mais c'est quoi ça finalement? Bandeko. Biloko nyoso na linga iko sala. Ekangami. Et le moko et qu'on sera sous ses athées. Voilà, Bandeko. Nalingana continuer dans l'examen de l'image, mais téléphone et boy na sali code nanga. Na sali code nanga, mais ils ont sympathie. Donc, ils ont obligé et Kanama. Alors, Bandeko, ils ont mawa. Nazara ba image belé on a auto zoara l'exabino, mais à la grande surprise, portable code nazo chef ils ont répondre que yangote mais Bandeko ils ont mawa nazana ba message bon peut-être kangami nazana ba kanyango nazana ba image mususu soko taliango yako peso mawa bana basi na fizi basi kitoko ba bimiso bango beta bango na sima beta bango ba musu ba sikome ba mususu moya ko sala ete pemele ki ba kofi. J'en ai ici.
côté Moussous Babi, message où il a supprimé, mais pas d'anga, même Ndambo Ezali. Naufrage na Goma, batu bakufi combien? Toke na Kwango, batu bakufi combien? Mais la RDC ne parle même pas. Ah, ndeko nanga, eza ko banga mingi ya. Ok na RDC, bako bomayo, ok perte, mutako lobilo pesate. Donc, bandeko, comment mboka koza pita boye? Comment mboka koza la boye? Atako to boye biko diriger mboka ngote me na niveau te. Na niveau te, au mona kama bana miketo boti awa, neti oyo nani combattant sérieux zenomita. Na moni asali ba evre moko na este kuna, pona ba toilette, pona ba sokola. Naza na ngwa. Na ba propre moyen na ya mike. Mais ba bazui ba 380 000, sur 380 millions. Oyo bokozwa 1 million ya pamba botie awa, bo comprendre pe que oui. Ah, mais comment ba bakozala ba mite ya mabebwe? Donc pour la Félix Koutou donc il est étalé. Ndeko sokoza muluba et jusqu'à présent ozo kumisa Chilombo. Ndeko nanga foza na ndoki. Ndeko nanga foza na ndoki. Soki ti lelo yozo kumisa Chilombo. Hein? Il faut na ndoki. Soza na ndoki te. Oko sale la moté. Soza na ndoki te ko oko sale la moté. Voilà. Namoni epesi na lukanini tokeo. Botala nde bato banyo kufa. Bandeko, omoni bato bakufi, cela veut dire que bato moko biloko moko ya kala ese efusa. Bandeko nanga, en tout cas, ata mitema ezaka mabe ya bato, mais mitema ba politicien ya RDC leki. Biloko ndeko nanga kena Hollande, biloko pamba, kena Hollande. Biloko pamba ya pamba, eza no pe cherté. Surtout ba hors bord, kena Hollande. Comment vous avez baneti 10 millions à passer na yatra biloko aboité pe na mboka na ba protéger mu yibi tant Mobutu ko protéger ba yibi tant Kabila pareil tant Chilombo pareil mais finalement o mboka ya ndenge ni bandeko na ngai donc nzoto amuté ko maneti loko pamba tala ba kufi plus de 200 ba kufi plus de 200 wana na Goma wana na Goma. Alors, to lukasiko na banzi ya Kwango. Botala ya Kwango.
Allo bandeko na longola on. Bandeko. Biloko oizo tambola la RDC. Gouvernement zotika et tambola. Et ça biloko ba 1800 et quelques. Biloko pamba ya pamba. Et ça ko cherté. Mais bato bazo soma banda kuna Bruxelles, bato bazo soma banda kuna Canada, bato bazo soma banda kuna États-Unis, bato bazo soma banda partout. Donc mboka mobimba bazaka na souci à peuple té. Bandeko, n'importe si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, disons de 2018, 2019. Na banako na mino l'air nyonso. Muluba azana motema ya mawape bolingo te. Motema ya mawape bolingo na nzoto muluba ya rate. Parce que ce qui n'a pas dit mon Tshisekedi ndenge zo panza bambongo. Mais non. Mais non. Ah. Bato bazo kufa na bango netika biloko pamba. Neti biloko pamba. Botala awa. Mon pays, la RDC. Non. Pose-moi là. Pose-moi là. Non. Ah, mon pays. Ouais, on a classe. Bandeko, bomoni bana classe, po ba kende kotanga. Omoni bazo traverser comme à place wana. Ba mso atira mwana mkongo. Donc est-ce que vraiment mboka ya bandoki to mboka banani? Et batu wana ba policier tout ba sa mabe na RDC. Est-ce que ce sont des pasteurs? Poto mona ka ba essentiel mususu, pasteur abomi mboka, pasteur abomi mboka. Tous ces voyous de voleurs. Est-ce que pasteur azana kachata moko? Bandeko za mawamike hein? Ba image ya boye, ya ba image ya boye. Mais non, c'est un scandale. Maître Njoko ituko hapa ndio unasikia mzee. Garete ya noir kule vile nyuma na Brazil. Njoko tulilala hii fasi hapa. Ni degani byangu. Yafaa kutravailler hapo. Ta province ya Sud Kivu. Na magari hizi zinajipanga hapa. Za kutoka Kamituga na za kuenda Kamituga. Zote ziko hapa, ima kamio zote. Kwanza leo na hapa hakuna vya mione moto jipite kisi ni filme kabisa. Mawa. Bandeko. Eza mawa. Non. Si vous pouvez placer un mot par rapport à ce qui est arrivé à Jacques Ndala. Jacques Ndala n'est ni le premier ni le dernier à avoir été sodomisé. Avant lui, il y a eu des gens qui l'ont été. Après lui, il y a eu d'autres personnes. La même femme vous a rappelé que Isidore, qui l'autre fois était le président de la commission de la francophonie, avait subi le même traitement. Moi, j'étais en contact avec d'autres opposants. Ils ont subi le même traitement. Et ce qui est vrai, M. Félix Tshisekedi a institué la sodomie comme une stratégie de répression. Et ça, c'est très grave. Voilà. Alors, bandeko nangai. Tozo yoka biloko oyo ezonginda na mboka na biso na kati ya ANR. Bandeko nanga. ANR eza agence de renseignement, national de renseignement. ANR ezali pona okangaka bato te. Musala ANR ya ngwana te. Hein? C'est mawa ezaba. Toyoka.
dans le service de la sécurité, où il y a Fati, il y a le système sous, il y a sodomie. Après, chacun d'ala, victime soyez, tout la daina. Que Jean-Claude Boukas a violé. Je confirme cela et je confirme également que son beau-frère, qui est son assistant, m'a également violé au bureau, au sac des martyrs là-bas. Mais mon déponana Fabien, c'est là, je suis bien conscient que c'est ma dignité d'homme qui est en train d'être jetée en pâture. Hein? Ce n'est pas avec fierté, ce n'est pas avec orgueil, au contraire. Ça fait mal, c'est humiliant, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez le déferlement, l'acharnement médiatique et numérique qui s'abat contre moi avec les moyens de l'État, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter cette humiliation et de dire la vérité. La pratique opinion la pratique autres dénoncer il y a pratique au monde qui bandit si quoi bien calabé zalaka na ils ont un régime oyo calabé zalaka na et selon moi en tout cas na régime passé zalaka quitté oyo et ça va biloko moko ya sika même nga on va salinga yango na kamwa ki makasi nazo bisayo que je ne savais plus soki nazanga ni soki nazanga wapi. Alors, bandeko, na longoli yango, mais na boyoki quand même ndambu au balobi. Eza mawa bandeko. Bozana aner, po bozo bandeko na bino ba congolais, bosala bango o bolingi, pona pouvoir. Bandeko. Na yebite so boyebi ki bakangi so journaliste. Journaliste mo so bakangi ye kaka pona koloba na yepa na tiamote yeyo botala ye. Ah mais c'est talent. Donc on est sur le film bien. On est là au film bien. Je n'ai tué personne, OK? Bandeko. Wana aza journaliste sur un journal moko boye. Batu ya aner ba ke ba lever na batu bomoni ye azana menota il est menotté bazo ke na ye na kati ya mboka na ye batu ya aner baza droit kangi ba nini parce que ayibité a ça dit rien bo interpeller ye metala ake ko remplacer ntafu yeso kuna neko mboka ya ndenge nini botala ye bien journaliste boye bien ah mais c'est talent. On est là au film bien. On est là au film bien. Je n'ai tué personne, OK? Alors bandeko, biloko ya boyezo le kana RDC, ba député ba lobaka iloko. Ah mais bandeko, ata ko mboka yango ya ba voyou, to ba député ba yibina ba voté, ceux qui député za nani, ba lobaka iloko te, pas sénateur ba lobaka iloko te. Bandeko, siko ceux qui mboka oneza ngo ba député te. Boko perdre ni. Ceux qui RDC, et ça ngo ba député te, boko perdre nini. Bandeko. Ah mais non. Botala bana basi yango. Voici des jeunes filles qui se sont fait torturer par les Ouazalendo dans les Fizi. Leur seul péché, c'est d'avoir refusé de sortir avec un commandant de ce groupe. Botrabon. Allô, bandeko. Donc, baboué basalamour na commanda, bazu bango belé beta tisu balango bamsu bakufi. Alors, na radio ya RDC, bako wolo bango te. Bandeko nga, na radio ya RDC, bako ki kolo bango
soki mokete alors bandeko biloko aboye eza biloko ba député mais ba député bazotala so ba pesa ba combien bandeko na monde entier est-ce que mboka ya boye ezali na monde entier est-ce que mboka ya boye ezali ate eza mawa pasi na soni biloko eza ebele ya kolakisa awa mais nako kolakisa yango te nzambe na ngai ba mosusu awa na Bruxelles soki na Paris bazokumisa ye fasi beton nzambe na ngai biso bakongolais oyo susu bokoyoka yango soki na langue ya Kiswahili bokomprendre tocha ezoleka soki na physique kuna soki pa api botala bato bakufi peut-être bakokata yango totala wana bafokoka bakoka ya mabe oyo osalama na mboka mais oyo bakufi bamibali oyo bakufi ereleki eresili oh là là ekomonana te possible eresili bakufi ebele nalobi bien ebele so nalakisi bino yango epesa bino mawa mais epai na tia yango na retrouve yango lisusu te mais likambo te même prochainement soki possibilité ezali tokomona yango bandeko yango oyo ledo maiti yote njoi hapa hii ndoile bengine basha bapeleka siku wa hospitali bashaenda baminga biko hata bakusabi basha bapeleka kuma hospitali maiti njoi na lalala hapa hivi alors bandeko na mboka na yo na mboka na bino moko na mboka na bino tala bato nde bazomona pasi